Personnalité. Beauté Nabino Nyoso Bandeko ba abonné à la personnalité TV Bandeko Balula la personnalité TV au balandaka toujours émission il y a la personnalité TV et longona humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours nama solo ya mapango tozoko bati nati donc tozoko ba et cette fois-ci la personnalité TV et zongeli bino lisusu na kati ya masina sans fil vraiment pour na bosenga na bino yango tozoko ba toujours ko sala mosala ki toko pona bino ti nati en tout cas ba bonjour bonsoir salolaire à l'accueil oyo bokolanda la personnalité TV vraiment na lela bino ya tromba la moko et ici qu'on a telemi ezali esika lopango ezali déjà kokende toujours na kati ya sans fil la personnalité TV na kati ya sans fil et bandi ya ngo e bandi esika bleu wana kuna ezwami na bleu wana otozomona na mosi et qui vraiment ndenge bozomo na kaka na caméra ndenge bazo balancer et kosukati na bleu wana esika bakomi centre de santé ma eza centre de santé te ezali lo pango ya munene sika bato bazofanda déjà donc ezaki centre de santé bato bande ko louer mais avec le temps il y a des gens au bazofanda wana trokota na kati to beta masolo boyeba ndenge penza et zaleli wana na sir bozomo na environnement il y a sans fil ba voisin bazali talara sans fil ma ezali courant ezali do yango eza vraiment biloko moko ya kolobela te ba voisin bango wana bazotonga misusu pesi batonga déjà ma misusu bazotonga et tozokota na kati pona kolakisa bino image ya kati ya lopango oyo esika tozali tozalaki na libanda maintenant to koti na biso na kati ya lopango na sir bozomona ndenge lopango ezali bozomona nde lopango eza donc eza lopango moko ya munene mai ezali sur place eza na banda coupé ya bien ou vraiment bozala jamais déci bino bato bozozwa image ya lelo na kati ya sans fil banda ku yango wana ndenge bozomona do eza lopango mo ya munene eza penza na pio pe ya bien ezali na ba biloko ya bien directement nazo solo la po toyeba ndenge nini ekoki kobetamela masolo mbote papa mbote mama toza awa déjà na kati ya lopango tomoni lopango eza na ba porte mibale beta na masolo wina annexe beta masolo awa eza ndenge nini awa tozali na 20 mètres sur 22 ndenge ozomona ndako munene yango oyo ndako eza deux portes moko eza na 3 chambres salon cuisine salle de bain 3 chambres salon cuisine salle de bain tous les deux portes na annexe oyo ezalaki chambre froide na niveau ya sans fil awa mutu nyonso ndoko oyo ayebi awa ndo ya kosomba bambisi nini tutu ezalaki awa na chambre froide basoso alors na boutique wana nyonso oyo ezokende eza na valeur ya 130 000 à discuter 130 000 à discuter eza lopango eza na problème te bon lopango eza na problème te papa aza en vie bana baza en vie bayokani bango nyonso ke non batiango na marché voilà oyo eza nécessaire nde yango wana qui papa olobi montant olobi 130 oui en attendant tozotambola po tokoba kolakisa masolo na sire bozomona ndenge lopango ezali clôturé eza na banda coupé ya propre ndenge bozomona oui et tozotambola kolakisa bino na sima bozomona papa olobaki 130 000 à discuter olobi lopango eza na problème te ce que 130 000 à discuter eza likambo ya mosombi na moteki to eza biso pe tokoki koloba mwa moki. Oui, vraiment na ndenge bango bayokani pende to solo na bango eza mwa ko discuter mwa moke me ya makasi te eza mwa masolo
donc masolo moko kaka moke tosololi bapesi yango eza facile likama mosombi na moteki kaka ndenge olobaka likambo wana. Wana toza na nsima eza toilette ya nsima ya libanda na sur espace mpe yango oyo obomoni eza nsima ya ndako, donc ndako nyonso oyo eza na toilette nango na libanda mpe ezali na toilette mosusu mpona mpe bapaya. Wana toza na nsima toza na nsima gri ya mbwa toza na nsima aza naye na cage ezaka ambiance kaka ya lopango mpona kosécuriser mpona sécurité na bango. Wana toza na nsima eza vraiment na espace ya monene na nsima mpenza eza na espace ya bien oyo mpe bana bakoki kosakana. Wana tozobima toza mopanzi na couloir do eza vraiment lopango moko ya monene eza mpenza lopango monene. Biso tozobenga bino ka balobi 130 000 à discuter eza likambo ya mosombi na moteki, donc likambo mosombi na moteki biso toza mpenza na ebele ya koloba te. Wana tozongi lisu na liboso tozobenga bino kaka bandeko balanzi na siro bosepelaki na sans fil bosepelaki na sans fil bobi te bozonga lisusu sans fil, donc tozongi lisusu na kati ya sans fil mpona bino. En tout cas na sir bomoni paysage eza ya kitoko na kati ya lopango eza na banzete ya pio eza na boutique eza ya boutique eza libanda eza mpe na annexe moko ezaki chambre froide malgré ekufa ezosala lisusu te eza mpe na bandako bandako bomoni liboso wana biso tozobenga bino bandeko balanzi ya la personnalité TV. En tout cas boya ebele na kati ya sans fil bokoba ko s'abonner biso tozozela bino toujours maboko ya kofongwama ndenge tomesana toujours ko zela bino. Ça continue sur la personnalité TV chaîne Bino Obolingara trop. En tout cas, na 4 sans fil. Tozo kobati na ti mosala kitoko o wapi. Toza awa déjà na place na biso ya mi balé. Topé na place na bino ya mi balé. En tout cas, na yebi boza ebele. Nazo benga bino kaka bokota bo s'abonner. Il y a trop na la personnalité TV pour vous ça la découverte c'est biloko bien. Donc si qu'on a té mo Congo nanga to peska na pesi mo Congo eza na portail moko eza wana ya noir oyo bazoteka déjà o lopango eza pe munene e bandi banda na fleur wana kuna na coin eye ko suka ti na esiko ekaboli entre ndako ya étage wana bazotonga na oyo ya sema eza oya se iska tokokota na ser bozomona environnement ndenge ezali na kati sans fil kotonga ezali dans osombi otongi obongisi osombi obuki otongi so pomoni otikalaka bongo tia balocataire. En tout cas ezo dépendre kaka na yo mala moko tozokota na kati mpona kokoba kobeta masolo ndenge kaka ezalaka. Ça continue toza na kati ya lopango toza na kati ya lopango ngo no ezaki lopango mobimba esi bakaboli yango parti oyo etikali na coin ya miroana ti na coin ya miroana eza cha clôtureux ezali na portail eza na mai na kati donc courant pe ezali eza na bandako ndenge bozomona eza na bandako ya ba porte mi balé tozopusana mwa moke po tolakisa bino bomona ndenge ezaleli bandako yango oyo bandako yango tozaki na porte ya liboso tozaki na porte ya liboso tozokontinue oyo ezali deuxième porte donc eza na 3 portes tozokoma si na suka po tolakisa bino bomona na ndenge ka bozomona ndenge caméra ezali kobalancele bino image eza 3e porte tozokontinue tozokoma ti na suka po tolakisa bino eza pe na espace eza lopango monene bakaboli wana ezali couloir
ezali couloir esika oyo bomoni batie mabaya ezali esika pe limite qui continue esika papa telemi ekei batoilette na bango yango wana oyo ezali na mopanzi batoilette eza pe déjà batonga bandako pe ezali na bacondition ya bien eza pe na espace mbala moko tozokotisa président abeta masolo papa continue beta masolo awa eza nde bon oyo pango ezali 8 mètres sur 22 kaka nde nalobaki 22 donc eza na 3 portes, 2 chambres salon cuisine salle de bain, 2 chambres salon cuisine salle de bain, 2 chambres salon cuisine. eza ndenge wana mpona problème ya prix topesi yango na 75 à débattre. Donc ils ont mesuré combien? eza na 8 mètres sur 22 mètres. Alors 3 portes, 75 000 à discuter. Ok papa, eza lopango eza un problème te. Bakolo yango bazali awa na liboso donc eza na problème te batie na marché soki moto amonani ba marchander alors bayokani prix ndenge ezaleli. Donc 75 000 à discuter 3 portes na porte moko bazo futa $150 $150 $150. Ki bandeko balandi na serbomoni ndako yango to pe lopango ezali na bandako eza déjà na 3 portes eza na 3 portes oyo batie avant na sur bomoni ndenge ezali eza ba condition bien ma ezali courant ezali en tout cas mai eza penza ezobima pe courant ezali babi eza na problème ata mon côté biso tozobenga bino toujours tozobenga bino boyakara tozozela bino maboko ya kofungwama bosala ndenge tosalaka na kati ya la personnalité TV tozana pona bino tozo continuer toza déjà na kati ya lopango nde bomoni ezali lopango moko clôturé oyo ebandi banda na suka kuna ekosuka ti liboso awa ndako yango oyo nde bomoni eza na ndako moko tema ezali na bandako. Donc toza déjà na kati mbala moko tozuka tobeta masolo portail pe ezali tobeta masolo toyeba ndenge nini ezaleli président abeta masolo tozobeta masolo direct tosolola ndenge tozosala oyeba directement président yaka oyeba directement soki eza ndenge nini président beta no masolo. Oui, bon, tozana kacha sans fil, bozomona lopango ndenge ezaleli. Oya watozana 12 mètres sur 20. 12 mètres sur 20, donc bati yango 100 000 à discuter. Bandako ezali à 3 portes, tozana 3 chambres salon cuisine salle de bain. Tozana annexe il y a 2 chambres salon cuisine, tozana studio. Voilà. Lupango yango yo espace ezali ma ezali ko ezali bati yango 100 000 à discuter. Eza na problème te. Eza na problème te bakolo lupango bazali awa na Kinshasa bazana babala mususu elandi donc bazoteka yango na 100 000 à discuter. Voilà. Toza na ciment. Toza ki liboso sko toza na ciment. Eza pe na porte mususu ya ciment. Na ndako okoki kobimela do eza porte liboso na porte ciment eza na annexe pe na chambre mususu tozotambola toza na ciment ndenge ozomona bileli toza déjà na ciment ezali na toilette libanda eza pe na douche eza déjà ya kotonga toza siku na mopanzi tozobima po tozonga déjà liboso pour to continuer les sous masolo ndenge ezaka babi awa 100 000 à discuter eza likambo ya mosombi na moteki babi 100 000 à discuter na terrain na lopango na ndako ape na moni esika basalelaka mwa mosala malgré eza kokanga mais rien n'empêche soki ozwi ofongola mai pe yango oyo ezali donc biso tozobenga bino kaka tozobenga bino boye ebele vraiment boya ebele lopango
yango oyo ndenge bomoni eza lopango monene eza na ndako monene eza pe un espace vraiment ya bien babi 100 000 à discuter likambo ya mosombi na moteki yo likambo mosombi na moteki biso tozobenga bino kaka ndenge tomesana kobenga bino na kati ya la personnalité TV en tout cas nebi bozala jamais desi bokoba kosabone bokoba toujours komona ba imonge ya bien ndako oyo yango oyo ndako monene otouti na sima nango eza pe na porte mosusu donc tozobenga bino tozozela bino maboko kufa continuer mosala tina tina kati ya la personnalité TV toujours na sans fil tozokoba mosala ici ko bomoni na telemi eza na ndako ezali en étage eza na condition moko ya bien vraiment ndenge ka bozomona na bilili donc tokota po tobeta masolo car nde tobetaka eza vraiment banda na coin kuna esika libende wana ezali ekosuka ti na bordure ya portail donc esika esukeli tozokota tokokota kofilme pe tobeta masolo car ndenge esalemaka toza na kati ndako yango oyo obomoni eza en étage eza na condition ya bien car ndenge bozomona penza na bilili ndako yango oyo ezali se na likolo wana tozopusana mo moke dans likolo mwa tomate eza te eza na batu oyo baza wana ndako yango penza ndako yango oyo tozotambola mpona kolakisa bino bilili ya ndako tozotambola na biso tozokoma ti na nsima mpona kolakisa bino oui awa ezali couloir tozotambola eza mopanzi ya ndako oyo tobengaka mopanzi ya ndako donc couloir tozotambola mpona obima na nsima ya ndako na sir bomoni liboso ya ndako ndenge ezali awa tokomi na nsima toilette na douche continue toujours kotambola ndako ya ngoyo nsima yango oyo nsima mpe eza na porte mosusu oyo bomoni tozotambola toujours tokomi na mopanzi oyo tozalaki mpona kobima to mpe mpona kozonga tobeta sikoyo masolo président pusana président koto awa toza na lopango eza 15 mètres sur 20 eza na ndako ya monene oyo ye moko bayera vandi mbala liboso alingaki totya motu na $500 mais ye moko aza na kati ya chete alors na likolo na étage bomoni bandako eza wana eza na 3 portes 150 bafutaka mais prix nango oyo ya che prix nango oyo ya che ezali awa mama ye wana aza ne musika te batie 170 000 à discuter donc 170 000 à discuter masolo ezali ke basan ekeleke tokiti mais ekosimba nalingi koloba nanu te mpo nyawa botaka na miso ya bato te mais masolo eza kitoko talaka espace ndenge eza tala ndako nde eza materio moko ya kosakana te prix eza kitoko. Ok bandeko balandi mai ezali courant ezali boyoki ndenge président ayebisi na bino en tout cas babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki moyen toloba ebele eza te eza na problème ata moko te pour tobeti masolo penza sur place na mokolo lopango donc biso tozobenga bino tozozela bino maboko toujours ya kofungwama bozala toujours branché scotch na kati la personnalité TV pour koba kosala ba découverte ya malonga toza déjà esika on a telemi donc esika na telemi esika ba poser brique oyo obozomona yango ekeiti na suka na ngambo oyo bozomona ndako ezali en étage yango nde ezokende oyo toyeli penza po tolakisa bino bomona ezali en étage ndenge kaka
bozomona tozotambola mpona kolakisa wana toza na se bozwi déjà na éponge ya likolo awa ezali moyen mpona komatela na likolo me bato bazali moyen tomata ezali mpenza te tozolakisa bino kaka mpo bomona yango oyo ezocontinue donc tozocontinue tout droit na biso ndenge tozokendela ndenge le mete ya lopango awa mpe ezali na ndenge bomoni awa eza salon eza déjà na se eza très bien là nde bozomona eza déjà bien construite ndako batonga yango déjà na ndenge ya bien ezali salon esika misala mpe ezosalema na sir bomoni awa toza na kati toza na se awa tokoti mpo moto eza te yango tokoti tobimi tozotambola toujours avant toyeba tobeta masolo tozotambola mpona kolakisa bino wana ezali mopanzi donc eza ndako en étage président beta masolo aizali masolo mpenza awa eza kitoko eza vraiment kitoko oyo ezali mpenza lopango ya enami toza na place moko tovanda esika moko ezali ndenge bozomona boye awa eza 9 mètres sur 20 donc eza na 5 portes na se eza na 3 portes na likolo eza na 2 portes na se ezali 2 chambres salon cuisine salle de bain 2 chambres salon cuisine salle de bain bafutaka $200 $200 $200 $200 bato asena ndenge moko prix moko donc soko ozwi na 5 portes wana okangi mpenza mbongo na yo à l'aise donc $1000 par mois mpenza ozwa 1000 na yo mobimba alors prix nango totie ezali 140 000 à discuter mais babanga na prix wana te ponga na solo na ndeko masolo eza mpenza kitoko soki moto ayeke no ngai etage wana nazozwa yango tokosola kitoko masolo kutu ya pepele bakima mosika wana te na 140 wana eza problème te mai problème te kolo nango aza en vie mwasi na mobali mpe bana na bango nyonso baza ensemble mai courant ça mai courant yango bozomona déjà ndenge ezaleli donc toza na limite yana bandeko mosusu mai ezali awa courant ezali ya koloba kutu te donc voilà ke bandeko balandi na suro boyoki mongongo ya président alobi bobanga prité babi 140 000 à discuter abi bobanga prité ezali kambo ya lisolo ezali kambo lisolo car nde to sala mboka elengi nyonso ezalaka lisolo soki liste ya ba bien o bozwela mwasi bokene ti na ti bazo discuter bongo pona nite lopango donc cela veut dire bisope toko solo la kaka ndenge tosalaka vraiment tozozela bino maboko ya kufungwama na kati ya la personnalité TV tozozela bino maboko ya kufungwama boya ebele bosabone ya trop bosala ndenge tosalaka cette fois-ci la personnalité TV na kati ya sans fil masina sans fil donc tozobenga bino tozozela bino ya trop ndenge tomesana merci na bandeko balandi ba abonné ya la personnalité TV nebike bozalaki ebele vraiment liboso ya ba écran na bino pona kotala toujours la personnalité TV elongo na votre humble servante Vinicia femme nord femme africaine pièce contre pièce na makambo etali masolo ya mapango nebike bozalaki ebele merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambo badiva wesudia qui voit mama Bokobank na kati London City Arlette Matoko sans oublier mama Doris Lema Fumu na Gazmer Boss ya la personnalité TV merci na président Moïse Azalaki wana pour na kutambisa biso na kati ya sans fil merci na ingénieur Metintima Azalaki na sima caméra pour na kozula bino ba image ya kitoko nde katolobaka biso ti na ti bozala toujours branché coaché collé na la personnalité TV pour nous la ba découverte il y a bien obomesana kosala ngana bino tokoko bakomona na tanke nzambe azali kobatela bai.